Toko fungola programme na biso na koyebisa bayeba nso bakolanda biso boyoki pe bomoni mingi na ba réseaux sociaux bainvite bato le 30 juin na Bruxelles mpona kokende komarche. Ben voilà, occasion yango oyo bana ya mikili esika nyonso bozwami bokende tokende toyoki mpe mpona bato ya Amsterdam, bato ya Pays-Bas, Amsterdam kaka te bato ya Pays-Bas, bus ezali oyo kolongwa pate ya Rotterdam, bato bazala kuna na tokaki ba 11h bozala kuna entre 11h 11h30 mpona bus elongwa malamu bayebangi bayeba mingi so okoti eza kotulika mbuta pasi te na ba réseaux sociaux so oluki meme na YouTube eza na video moko batiaki wana so oluki kaka le 30 juin marche Bruxelles ekobimela mingi mpe baya mpe na Facebook mpe nakoliki ete baselaki komona mona yango kutu mosusu mpe eza kutu bazwaki bataga nga eza mpe na mur na nga ya Facebook bokomona toko loba nano likambo mpe na bokuse oyo ya Moïse Katumbi boyebi likambo procès na ye oyo ndenge baloba na République démocratique du Congo ete ye recrutaki ba mercenaires mpo basala soki nyango na Congo toyebi te kasi moto yango azalaki spécialiste américain wana oyo edaki na likambo ya mercenaires balibera na bango oyo azonga na États-Unis Congo baventure permo soki eleki ekoma mpe soki ndenge nyango wana sikoyo oyo ifale sikoyo affaire yango ya Katumbi basambisa yango fai basambisa yango sikoyo lobi mercredi na bacour na bango wana boyebi kaka toyebi soki ya bango cour soki ezalaka cour ya mokuse soki ezalaka cour ya cour ya kosamba oyo ya justice soki mpe ya injustice sikoyo cour yango mpe bakoki na bango mpe te donc babi moyen basambisa likambo yango lobi ezalaki te parce que balandaki procédure malamu te vraiment barenvoye yango sikoyo na octobre balobi na octobre nde eza nde na français balobaka bon bafrançais yango mpe te totikaka tobape bafrançais te donc eza kaka ndenge tokoki koloba eza kwa bapusi likambo yango mosika eza te likambo esili mpo balobi na octobre sikoyo ezali boye mpo na nini mpo baya kobongisa makambo mpo balobi ke cour ezalaki valablement saisi te na ndenge article 62 ya code ya procédure pénale na République démocratique du Congo eza koloba. Donc, juge wana ya cour bakokaki te kosala autrement ke ko boya ko sambisa likambo yango lobi. Bon, Katumbi pe aza na ye pe kuna te mercenaire wana pe soi-disant américain wana oyo babimise mercenaire oyo aki baka mercenaire aza pe kuna te aza na États-Unis moko te ya bango mibale aza facilité po azwa donc epai ya américain visa epai ya Katumbi passeport pona koya na Kinshasa pona kozala na affaire wana na nyonso wana ezotalisa kaka ndenge bato ya famille politique ya Katumbi bazoloba eza nango bitumba politique oyo bazosala ye eza nango ya justice te mpona koluka koempêche ye mpona azala candidat kasi bato yango ya politique ya ensemble bato ya groupe na yo asali mpona élection bango balobi ete sikoyo lokwa bapusi likambo wana na octobre affaire eza te donc Moïse Katumbi akoki kokita na ye na Kinshasa akende kokotisa candidature na ye sikoyo tokoloba boye
bazuzi wana awa bango sikoyo basali boye batali nsima toko mituna bazuzi wana batali nsima bamoni oyo esalami na nsima ezalaki mabe elongo bani te sikoyo basali nini bazongi bato tokoyeba ngo noktobre de la rumba congoliana surtout tala nsima zonga moto vraiment bao nyonso tu batali na biso elongo nsima bazongi bato biso mpe tosalaka nini yango mpe na ntango eza nango mabe te eza yango bien totala mpe kaka nsima te soki eza mpo tozonga bato eza te mpo tozonga na nsima mpo tozongela makambo ya nsima eza mpo tozonga bato tali nsima tozongi bato tomoni mabe eza na nsima tomoni bolamu eza na nsima tokorige mabe wana tomemi bolamu wana lisusu tozongi bato jugement ezotalisa bato nsima tozongisa bango mpe bato te na bazuzi ya kure soki kure nini yango wana na cadre wana mpe kaka biso mpe tolobi lelo tokosola mpe masolo kaka ndenge kaka totala nsima mpo bato mpe tolobelaka mingi kasi totalaka malamu te na nsima tolobelaka mingi totalaka malamu te na nsima mpo lelo oyo soki totali likambo nalobaka yango ntango nyonso na Afrique na République démocratique du Congo soki basituation ezali ndenge ezozala boye c'est parce que bato baza koyeba ndenge ya kotala nsima te yango eza sikoyo nini oyo esengeli kotala nsima mpe eloko nini ezosala bato bayeba kotala nsima te tokoloba na biso lelo mingi mpe bokoloba ezalaka nango ka ndenge wana elobamaka nango ka bongo toyebi na biso toyokaka yango kasi sikoyo mpo soki na bandi na koyebisa bino ete royaume Cuba eyaki okonaître essor na yango sous le règne ya Shamba Bolongono oyebi yango mpe ezali soki toyebisi bino boye eza na pamba te pour royaume Cuba yango ezalaki entre 17e na 20e siècle oyo se développaki makasi donc na 17e entre 17e na 20e siècle nde se développaki makasi na région ya Kasai na sud ya République démocratique du Congo yango ezalaki civilisation sophistiquée na beauté ya kosakana te bozolandanga te mpo nayebi mingi bazoyoka bazonga bayeba sikoyo nazoke wapi naokendanga epai te ngai azalaka mpasi ngai azali awa nazomema bino wapi nazomema bino mpe epai te bozalaka place boza wana kasi makanisi na bino nde tozosala voyage dans le temps tozotala nsima mpo tozonga bato wana tozali koloba likambo ya entre 17e na 20e siècle boyebi eza kala te 20e siècle
nde batiaka basiècle ya bango so abi 20e siècle donc ezalaki na ba 1900 17e siècle donc ezalaki na ba 1600 nde babi royaume Kuba s'est développé dans la région du Kasaï au sud de la République démocratique du Congo. Donc, une civilisation sophistiquée et de toute beauté. Sikoyo bazoloba na biso nini balobi civilisation Kuba na boyebi yango na botali yango ezali particulièrement intéressante étude de la civilisation Kuba. Pona nini? Parce que yango échappa na holocauste noir et puis et arriva qui intact na 20e siècle pour être photographié. Donc, beaucoup mituna pour ce botali wana tant wana nyonso wana eleki boyoki bino mo babili kama holocauste noir, crime contre l'humanité ou ba noir ba subir na ba période wana il y a occupation, il y a esclavage, autant baza ko arracher ba famille na maboko ba famille na bango mosusu kuna na Afrique na Congo kokende na bango na ngambo ebale na Kibombu ko violer basi ko kata bato maboko na kofutaka bango bampaku ya pambala pambala na kokataka bango maboko basala bilanga na caoutchouc epai basalela bango chemin de fer epai mpona transport ya baminere oyo ya bato wana ya mboka na bango moko ba-européen bacrime oyo basali contre l'humanité. Et bien voilà, royaume Kuba ebimi na 20e siècle intact. Nde bomoni bato bakoki ko étudier ndenge bazalaki mingi pona koluka ko retrouver identité na bango eza na kotala nsima eza mpo ya kotikala na nsima te mais eza mpo ya kozonga bato. Po royaume Kuba wana ebotamaki mpe ezalaki entre ba terre particulièrement fertile ndenge bazoloba ya ba fleuve Kasai na Sankuru. Donc kuna ba Kuba nde babimaki, donc peuple Kuba, ba Kuba, les Kuba na français, bon biso to babe ba Kuba na pluriel wana. Bango ba s'installaki wana na fin ya 17e siècle. Sikoyo bakuba bango babandeki koloba ete bautaki na extrême nord epe na ba similitude pe oyo organisation na bango ezalaki na Égypte antique, donc organisation oyo ezalaki na empire Kuba ezalaki na makambo mingi ya kokokana na oyo ya Égypte antique, oyo Égypte oyo ya makasi wana ya kala wana.
et puis esalaki boye ete chercheur mosusu africain américain na nkombo ya William Shepard akanisi ete baorigine ya royaume Cuba to ya bakuba toloba baorigine ya bakuba eza ya Egypte. Peuple oyo babandaki ko composer royaume Cuba ezali ba Bushongo, ba Ngende, ba Ngongo, ba Showa, ba Bieng, ba Kel, ba Ilebo, ba Kete, ba Kayueng, ba Bolang, ba Piang, ba Mbengi, ba Maluk, ba Ngombe, ba Lupa, vous comprenez que ça va komba kala ba Kam. Na sozo ka ba komba ngo ndenge zo zala, ndenge zo bendama. Bon. To ebite ko zala pe Égypte antique. Bon, poto ebi na Égypte, tout ça en parenthèse. Eza po akolobaka Égypte te, Égypte ezaki ya ba noir, bato bazaki kuna, ba bato basaki civilisation boyebi ya ba pyramide, ya ba pharaon, eza sous secrété. Bon, ba poso pembe bayaki nde tumba basaki wana, bango bato poso moindo bakitaki na se. Nde basalaki Soudan, bakiti, donc l'histoire wana peza eyebani pe. Siko nde talaka banani bataki wapi, bautaki wapi. Sope bakitaki pe facilement na se ndenge wana po ba s'installer. Ngai nde na mona kape na lobaka isepe que bautaki na bassin ya Congo, bautaki na Afrique na centre wana, place au vie ezali parce que mutu azaka place vie ezali vie eza sans moi vie ezate bako sabinote. Tout ça ba poto abo hiver ba bakoma ba zombie. Nani ngwa wangana. Na hiver bat bakoma ba zombie. Bilo bat en Afrique so zo kanga tam so bo ba o de te botu na bien. Tam so ba esa no vérité ngana na esa bino. A on a poto na hiver bat bakoma ba zombie. Na été moni bat nos bakomi bakomi joyeux. Bilengi bakomi bien. Bisengo vie ezande na moi. Donc yanga na lobaka point na bango ya départ et kwa kozala kaka na centre wana Afrique. Ndenge kaka mutu akendeke nde bapanzanaki bamati pour ba raison soki nini nako yeba na ko episa bino sikoyo awate bakendeki ko s'installer kuna na Égypte kuna bakendeki ko sala civilisation bakendeki ko sala kuna et tangu eko sala bango ba problème nde bomoni mutu mwindu tangu akita nde alingaki susu te azala sédentaire atonga lisusu minene makasi mingi na ndenge oyo ke baya lisusu kosala yesu bitumba yango moni ba place mingi azoleka maele ne ya kosala bakaze boyebi bakaze ndenge eza wana kotonga ngo noki eko abriter bien poki pe omituna nde nini basalaka ngo na ba pai nango batiaka wana likolo ezokende na baclimat nyonso na batemps ndenge ezali kuna connaissance wana ya kosala kaze wana ndela yo okuta ye nango ndele mutu apesi yango te. Bon yango bomoni bakombo yango nde alobi bon eza bakombo africain toyebi bakombo yango mpe mingi ezaka déformé même Égypte Afrique eza biloko eza déformé na moto oyo alingi a faire dominer histoire oyo akomi mais heureusement baafricain bazoyeba baza koyebisa bato makambo ndenge ezali.
sikoyo balobi vers donc ezalaki vers 1690 ndenge tolobaki wana na fin ya 17e siècle ndenge nayebisaki bino basiècle nde batanga yango babakisaka 1 an likolo ya baannée oyo ezali donc tolobi 17e siècle c'est-à-dire ezalaki na ba 1600 donc na fin ya 17e siècle donc ezalaki vers 1690 ndenge balobi nde royaume multi-ethnique Kuba ebotamaki kuna na Kasai entre ba fleuve Kasai na Sankuru na groupe ya Bushongo à la tête na bango. Na bozomona déjà que ezalaki royaume moko multi-ethnique. Donc, natango ezalaki multi-ethnique, ezalaki pe multiculturel. Kasi natango yo bango na 17e siècle bazali ensemble. Na tête na bango ba Bushongo. Et pourtant betni ezebele. Royaume moko esalami wana. Alors il faut qu'on se demande niveau organisation, il y a tolérance, il y a nyonso wana, il y a samenwerking ne balba néerlandais, il y a coopération. Ezalaki nini. Nde toyebisa bino ezalaki une organisation ya makasi. Bazaki déjà ndenge bazaki na position na bango géographique et bandaki ko sala bango ezaki neti moi isolement moko boy ndenge bazaki wana na kati ya bibale et puis bandeko sala bango mécanisme ya défense donc vous mona que bazaki na stratégie déjà baki place où bakende ko s'installer, c'était pas un hasard pour ceux qui penza eza bon ba otaki na Égypte bayeti ba moni esika babi nde ba s'installer wana et puis babi mai eza pena vie donc bozo mona déjà que soki tolingi to kende na bozindo to miyeba malamu totala ka sima tozonga bato. Nde bomoni sikoyo na position oyo azalaki nango royaume Kuba nde akokaki kolonga dévastation oyo ya traite négrière européenne pe arabe et puis connaître une longue prospérité. Ouais, Zoïb Sabine. Donc, position wana ya bango stratégique géographique bazaki nango wana oyo salaki bango mécanisme ya défense se protégeaki contre likambo oyo ya commerce ya baumbu ya baindo oyo ba européen na barabe basala. Nde bango bakobaki na bolamu tango molai. Kasi eyaki kosuka ndenge nini pona basusu peta mso bazokanga na zolo biba bayaki wapi balekaki wapi basukaki wapi na 20e siècle wana ta on ayebisi bino na 1900 nde sukaki kaka badongolo miso boyebi ba Belge tango baye ba anéantir na 20e siècle wana yango makamsu esengeli koloba yango ndenge ezali basali destruction ya vie ya bato
royaume ndenge ezalaki bato bazalaki na besoin eloko te basengaki eloko te organisation kuna bazalaki nango bazalaki très bien organisé bayebaki baza bana eloni bakosala endenge tokoyoka pe toyokaka pe tomonaka pe totangaka balobi ete na Afrique mobimba ndenge pe société kuba ezalaki matriarcale et pe selon règle ezalaki kuna ezalaki le fils de la sœur du roi nde abandaki kokitana na trône lokola pe na Égypte antique ndenge ezalaki donc soki moto oyo aza na trône moto mobali oyo aza na trône oyo akokitana na ye ezali mwana mobali ya ndeko na ye ya mwasi nde akokitana na trône. Donc c'est pour dire que bazalaki bien organisé bazalaki na barègle na bango bayebaki eloni bazali eloni bazosala. C'est pas pour entrer dans le jugement pourquoi non eza mpona comprendre d'abord ezalaki ndenge nini ebandaki koleka ndenge nini mpona ye bato mwindu bazalaka mingi soki bamoni babandi kotalisa bango ke moto mwindu aza moto lokola bango batangisa bango ke bana bango bato te bakoza bato te moni bango bakoma obunda contre bango moko te mpona nini ekoza boye te bon ozose détruire yo moko mpo basala yo ndenge wana batia yo ya lokola ba sim card batiaka na telefone basi baprograme yango ekozwa kaka soki batie réseau wana kaka yango kaka réseau mosusu ekoleka te basali bino bisalasala bamisuku batiela bango double sim tanto omona abwakisi koto oyo si momoni wana changer lisusu abwakisi koto oyo andimaki. Mais c'est quoi ça? Mutu azaka mutu azaka na position moko et puis balobi la femme la plus âgée de la famille royale était le véritable souverain. Elle pouvait faire démettre le roi de ses fonctions. Oh, biso, masa tonga kamboka te, sali boye. Boza kozanga respect na ba mama oyo baza kobota biso, oyo bazo sa ete biso tozala. Éducation munene ya mwana mobali a joué pas ya nani. Parce que tata azozala mingi occupé na ba affaire ya société ndaku biloko akolie kota ndenge nini ko protéger pour et tout ça makambo kende malamu boye ça mais éducation oyo mwana za kozwa à partir kutu ya libumu nano est-ce que biso batata nde toza boye tango bana bazaka no na mikongo na biso to communiquer na bango toyebi ata kutu communiquer na bango toyebi ata kutu nani yango nde mutu akokoma moto me na bamama te na ntango mwana aza na libumu na ye azokommunike na ye deja bayebi ke ye wana nde akokoma moto akobima soki balingaki biso te nde baboma na bango biso nde tozala te bapesi biso bomonaka meme makambo elekaka na baculture mosusu lelo oyo omonaki te basi wana il faut voile ti elongi monana te bawana kuna bakoki kobima libanda te il faut kaka za na mobali za nsima boye te nini mais bamama ngo wana bango moko ntango babotaka bana bango ya mibali eza bango bato
bapesaka bango mateya wana. Soki amemeli ye bokilo, il faut azala ndenge wana. Alors il faut se demander. Il faut se demander. Koluka oyo kozongisa mwasi sima, yango pende esali pe babali pe bazongi sima. Faut perdre mon pétrole la vérité. Pour awa en Europe, moi ça zaki na valeur te. Même si tu va réclamer la valeur na bango. Tant ba eko sa ba guerre mondiale na bango a boye. Mibali il fallait ba kende na front, na ba fabrique kuna na ba usine, bato sa msale zate, il fallait ko sala ko produire pour na kaka bateau batike na mboka te mais ba militaire kuna na front. Fait baza ka ravitailler. Ba koma ki na besoin siko ya ko sala appel na basi. Donc, ceux qui pour mon basi ba ya ko bana ko revendiquer ba droit na bango ezaki na pamba te. Pourtant au sikoyo société et ça les appelle na bango. Bah, mon sikoyo za reconnaissance alors. Bah et puis ba prouver que ba koki ko sala quelque chose pour la société. Ta biso awa na pays ba awa to zaki ta mulai na reine. Zaki na o pe kutu akokita na roi mwana na epe za pe a moi si abot ne pe ka ba basi. Donc, il faut qu'on yeba. Or, biso to zaki ndengona banda kala tala na mikimi ya poto. Nani waza président awa? Nani? Basaka na ba président. Ba premier ministre kuta basi za kutu ya kutanga. Mboka lokwa France wana bosubo mona basi bazwa président kuna. Oh bino bobenga ngo démocratie munene soki ya ndenge nini yango. Bango so ba droit soki ba. Mais non. Détrompez-vous. Bota la sima. Bota la sima. Luka umiye ba yo moko. Oza ndenge nini. Oza ka ndenge nini. O se comporta ndenge nini na batang wana nyonso. Et puis ko bunde tumba contre yo moko te. Oza téléphone te. Pour bâtir aussi une carte. Réseau wana kaka yango. Oza mututsi. Yango na bozo mona. Tozo yebisa bino boye. Ezali na ndenge ya kotalisa bino nde na lobi wana. Ke soki omiyebi malamu. Nde oko yeba ndenge nini o se comporter et puis ndenge nini o sala venir na yo pour lelo soki baza ko yebisa yo kaka yo za zoba o avancer te o za zoba o kende liboso te o za ekotio na mutu o za mona muke za lokwa marteau bazo beta na sete pam 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 ti sete koti esili atakutu yo moko obano ba ngakutu bo c'est que tu vis dans la simbi dans l'hôtel parce que nga za nga zoba na ko na oké liboso te o comme répéter o ba bana ko yebisa yo et comme ya yo comme ndeng ba baby si yo ko baby ko koloka o eleki wana ezati o ba africain ba loka bango yango wana ba congolais ba loka bango to ba européen ba yaki wana ba loki batu nde ko loka. Bino mo wewe kindokezo aka moto ya ndimi yango soko boy ya on papete Tshisekedi alobaki tango akenda Kisangani na 2011 pour na ba élection alobi na bato na yawa ko battre campagne te na yende ko de bino po na kolonga bobangi. Il faut vaincre la peur. Yango nde ezana no ennemi na biso ya liboso ya makasi o foto bunda. Tobundelande bozangi bobangi. Oyo eza na kati na yo moko bobangi wana de bunda nango. Liboso o kendeka ko ba mundele yo sali biso boye oza te bunda na bobangi po okolo bango pe me oza na bobangi so siko balobi na osiko ok bon à partir à lelo gérer ba faire na yo moko na mboka na yo
Ay, oh te, ezalaka boye te, ebongo na kovivre ndenge nini, ebongo oh, boni boye ko, ovive kaka su kaka na nsima mondele. SIM card, réseau no nini. Kaka wana nde yo oko répondre. Ebele baza ya kobeba. Kutu kaka na Afrique wana, eza na empire mususu ya monomotapa. Kuna roi azalaki couronné na mama na ye. Epe abandaki ko épouser sœur na ye. Na empire ya Ghana, roi abandaki ko gouverner na mama na ye pe na sœur na ye. Donc c'est pour dire que le roi, donc na Afrique mobimba, Afrique noire, azalaki chef politique, pe religieux, donc ta famille azalaki ye moko te, babande kosunga ye ezalaki mama azalaki toujours na rôle mo munene ya kojouer wana. Bon, na bakuba, roi azalaki ndenge mpe na Afrique noire ezalaki, roi azalaki chef politique pe azalaki chef religieux. Kuna système oyo bazalaki nango ya ko diriger mboka, oyo lelo tokobenga yango démocratie indirecte, ezalaki neti pe awa na bamboka oyo toza ya poto eza ba démocratie indirecte, bazo voter bato bakokende kozwa ba décision na place ya peuple, peuple a voté, eza démocratie directe. Donc biloko wana ezalaki déjà na Afrique, ezalaki na conseil des sages oyo akokaki ko dicter na roi conduite na ye, et même ko faire assassiner ye. Pour botala sikoyo na quel point rapport ya force ezalaki entre roi na conseil ya basage wana. Sikoyo toyebisa bino mpona royaume Cuba lisusu mpo ndenge ntango ezali kopusana. Cour royale na royaume Cuba ezalaki composé d'une dizaine de milliers de membres. Na kati na bango ezalaki ba centaine ya bépouses royales. Wana toana cour royale. Ba Cuba babandaki ko interdire na bétranger po na ba kota na ba terre na bango. Oyo abandaki kobuka mibeko, babandaki ko azaki frappé na peine capitale. Eza na chercheur oyo toyebisaki bino ye aza religieux, aza africain américain, William Shepard. Ye nde azalaki moko ya bato ya liboso oyo bazalaki autorisé ya kokota na baterre ya bakuba. Atiki pe ba écrit mingi sur la civilisation Cuba. Bandeko balandi radio lisanga ezaki boyenga nde Yesu kitenge na lingaki nakabola na bino tango oyo na lisolo oyo nasali na bino mpona kotalisa bino ete Congo eza monene, eza na makambo ebele. Po bato tango bayokaka Congo lokola
et kombo wana ya République du Congo to République démocratique du Congo, Zaire, Congo, et utaki na Congo na référence na Royaume Congo, eh bien batsikoyo ba pusaka suma kanti musika te po ba mituna, mais Royaume Congo ango ezalaki pe borné quelque part, et bongo ba territoire wana misusu ezalaki na ba civilisation nini, et pourtant biso totangi na ma classe kuna na Congo na Kinshasa batangisi biso ba empire Kuba ba empire ba royaume Songe, empire Luba, empire Mongo, nini royaume Congo pe lokola na kati wana ba empire donc ebele na ba empire na ba royaume. Pona nini problème na biso ezali boye, tozo mona histoire na biso ebandi tango yo tosali contact na mundele, tango tosali contact na ba européen, voilà histoire na biso ebandi wana lokuta po batu mingi pe basi referaka na royaume Congo kaka tango mundele akomi amoni bango ebandi wana, bakomi pe baumbu na sima wana ekepe non ebandi wana te. Nous avons existé siècle belé kutu avant babuzo bana nyonso wana occupation ya européen. Yango wana tala sima zonga moto lelo yoboye le 30 juin zoya batu bazomona kaka tozaka ba cinquantenaire moko boye. Baba tala siko ba paye komi nango combien 55, 56, 50, nous on a 50. Mais comment ça? Trop jeune comme ça. Bondimi. Botonetre kasiko. Et pourtant toza na ba tata na ba maman na ba kuluto ba leki ba mboka na biso na âge. Ah ben non. Faut être sérieux. L'ocouté ça quelque part. Donc et l'autre, comment l'importance mingi koleka et ça kaka mukolo indépendance. Quelle indépendance? Quelle indépendance? Pour récupérer autonomie na bino na ba terre na bino, hein? Il faut que ça la nango eloko ya malamu. Ndenge ezaki liboso boluka bosala lien bateli bino ba religion oyo ya bango oyo ezali koboma bino. Boza kotanga Biblia, boza kotanga Coran. Ben, na Bible déjà ba ko pekisa bino bosa ba culture mais pota ba juif na Israël ba dosa la culture. Ba tribu na bango wana, o baza nango wana. Bango moko bazalaki Abraham so ba beleli koko na bango, Moïse koko na bango, Yesu koko na bango, Maria koko. Mais finalement, ebongo bino, ya bino. Donc, bozali, bobunga nzela. Bobunga nzela, eza kwa bazumino batibino na zamba o boebite, allez, boebite bokokende ndenge nini bozan eloko moko te o ekoindike bino nzela, allez, basai bino kwa telefone batibino sim card, pam. Kaka réseau wana, o batili yo wana, nde yo o communiquer nango. Ben non, Afrique ebandi kala. Faut que luka kotala sima pona kozonga mutu. Na tango na nde tokoyeba tobandi makambo na biso na mindele te. Siko tokozala na bobangi te po tosimba makambo na biso mona maboko. Po na bakomba Kinshasa, il fallait MONUSCO, projet na Union européenne. Pour na batu balonko la bamatiti na Kinshasa. Il y a quelques années, j'étais à Kinshasa, na moni on a mis sur nanga ezali kamba li solo te. Mawa mingi etango projet sile ki ne komi sur ndenge nini. Est-ce que kala nyonso wana tango batiaka kine propre. Ezala kana ba projet ya Union européenne, ya ba projet ya ONU, hein? Bon, nabuite kozala na ba dirigeant Joba et zala na ngoka ndenge wana parce que on a vraiment bon bolim sanga
tika pe toloba mbwa za mbwa toza ba dirigeant na Congo ya bazoba yango wana eza bon boyoki bino moninge ministre ya enseignement supérieur pe universitaire acholoba nini ba supprimer examen d'état parce que bana o bazo zo avec examen d'état tamson ba 80% 60-70 bazo kende na ba université kuna na ba enseignement supérieur baebi eloko-te baebi français te baebi oloba te baebi okomati alobi non nyonso na corruption mais corruption na ministère na ye moko nano 21 ans ya Kabili ya bakabiliste oyo tala résultat epesi bana examen d'état bazo oyo babotambi na kati ya règne ya bakabiliste soki bakomi ko ba supprimer examen d'état mais non c'est grave au lieu baluka ba améliorer enseignement wana kutu bango ko te to bebisa tampam na toni mino toni mingi nga yesu kitenge ndenge bolandi biso na pokwa lelo vraiment bo zala na bokebi botala sima bojonga batu vieza eloko biso moko toza ko sala soki toke tosali voyage ne tosali ba makanisi toke na sima to bongisi to ena ngoli boso to tebe information kitoko toke liboso bye bye tala sima songa moto natali sima na songi moto